ka kuma panisha ta on site ya boss na biso bof Raf Ngindu na kutani na Boston na Lamborghini ya vert ya couleur vert citron et la vert citron makambo marché likemba linga ngote trésor totikaka ne mona kitamba au chemin na Mbonda Stade de France les monde de quoi ça atteint tout ça qui n'ame pas même un mois plus de 6 millions de vies 6 millions de vies pas même un mois 6 millions de vies biso le balikam de quoi ça a été au beta le bet na net iTunes fallait poupa au beti YouTube fallait poupa au vérifier et ça correct biso beta te mon lelo ba misère Congo ba mo salaire ba mo la trace Afrique to trace urbaine et puis ça a contracté so tie musique notre aussi gêné trace elle wa digital elle wa TNA elle ko la CBS elle ko la TVS donc il est comme émission il faut na tie musique na trace pour trace et puis ça a contracté wana comment le babongo par rapport à pour mon baninga ba côté parce que zakil bosso biso notre le kana trace biso notre le kana trace ba on ba le karaté c'est quand on mon baninga ba ngo leka no ba mo changer malobe comme trace ça le quoi ka antenne ah trace ça ka bu tes félicitations pour na moni question au pays à bien na moni place outil et moi émission o ba talango o bien ba après fali et ça Thierry Senté on pas muke aussi lek na mundibu na frère na déplique on soit tigali donc habité dans la temple na organiser na pona moni banga comme na chouchou ba chéri mwenda ndo zwingati omwenga ndo zuga shumeni ba kombo na otangela ngo na ba beach na ngo ba beach ba braza na ngo ba receveur. Hi, this is Nathalie Makoma et suivez toujours www.congopromotv5.com avec Raf Ngindu, The Big Boss. Surtout na Raf Ngindu wazana mupanzi wana vraiment ya États-Unis mboka ba exaucer mboka ba gladi Raf Ngindu muto akangi États-Unis numéro 1 to kene na bango na système ba militaire 001 quoi nyase banda awa internet awa Facebook awa Google awa donc Raf Ngindu le présentateur la force créative Congo Promo Boroto ça na force militaire na Congo Promo Congo rande le ba wata mais pas na sikoyo ba tout bangini. Allez voir Congo Promo TV5.com. Raf Ngindu, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Merci à Congo Promo TV pour tout au nom de Jésus. Avec Raf Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raf Ngindu. Ouais, balobi Raf Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Raf Ngindu, Congo Promo. Congo Promo qui t'orcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ce qui est toujours na Boston ou en Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 Merci beaucoup, chers amis internautes. Tout Bolanda partout, vous qui me suivez de partout dans le monde. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. C'est www.congopromotv5.com. Toujours dans cette émission, en savoir plus aux accords présentés par votre humble servante, Pamish Ayake. La fille au Bosier, oui, tout ça na commune Kitambo, pour le minka na tambo na commune Kitambo, ou à pibe pas ina kukutana, na liboku langa à gauche, ou ce qui caméraman le plus célèbre, caméraman Raïs Kangi, ce qu'a fongol bisoka plateau, bon mon a surprise au sakanate, na liboku à gauche, ou déjà na tanga na zana invité nanga comme Thierry Senté. Thierry Sento boyebi, Thierry Sento toyebi, lelo vraiment na sali makasi na joyer to microbeta masolo pour Thierry Sente akenda pi Thierry Sente akoma nani, Thierry Sente akoma wapi. Et puis na liboko langa à droite na zali na chef chef Choumen. Chef Choumen Nambonda babi mbonda so kama mbonda kota falete ka ba tuduku bambonda na solo ezaka grâce na chef Choumen oyo pe tromeka mke kobeta masolo o Italie orchestre ya président Fally Ipupa. Mais avant de commencer, laissez-moi remercier la coordination qui rendait dans mon cordon Serge Mpiana et à modété Christian Mbouyi, sans oublier mon boss Raf Ngindu de loin à Boston. Et puis na Boston muto accompagné ngai au mazuba courage na accompagné nga et pati carburant na kombo ya Raïs Kangi
Donc Raïs Kangi, merci à toi Raïs Kangi et merci à mon vieux Likunde Bonyo Mampoka babi mwana ma ya isa mais malgré aux États-Unis mais mwana ma tongé ya solo et pour na bosanité na États-Unis wana kana Dallas babi restaurer zaka moko chez restaurant chez Marshall Souvé. Oui, Marshall Souvé. Na bosanité Al-Qaïda Mobimba na Cape Town. Oui, quand on est là-bas qui Raïs Kangi à le fond là déjà plateau. Oui, merci. Bato on a déjà Nene Sebino nazana Thierry Sainté na Choumen. Na ben déjà na Thierry Sainté bonjour. Oui, bonjour papa, maman Palmiche. Vraiment ravi de vous rencontrer, surtout qu'en plein service. Mon nom Moussa les Arapas, mais tant au bout comme Relengi. Vraiment bonjour à tout le monde, partout dans le monde. Naza bino peut poser à biso. Tout ça reste un Relengi. Na bagou et belé pour vous séparer, voilà quoi. Merci Thierry Sainté, merci na batutu ba ope bazaba fan na Thierry Sainté mais Thierry Sainté nozongelo na personne mbote na liboku à droite est-ce que nazana babi chef et bon chef babi mbonda toujours et là bonsoir à toi. Bonsoir mamie. Pamiche na Dallas na si tu vas masanga moboye kuku na Dallas na kuma paniche na la site ya boss na biso bof rafungini na kuta na Boston na Lamborghini vert ya couleur vert citron et la vert citron makambo marché likemba linga ngote trésor totikara ne mona kitambo au chemin na Mbonda Stade de France le Stade de France na Congo mona kitambo tozala radé Zanga Masana Thierry Sainté. Moi, tout comme je suis Thierry Sainté, je suis chemin. Moi, j'étais là, moi, collaboration. Tout ça, moi, symbiose, moi, harmonie, moi, tout ça. Quand vous savez pas la solo, on a peut-être Thierry Sainté, ni na chemin don, coutu bien ensemble donc. Babi bami makasi. Biso to zala razala, ta ba kakol baba master, héritier baba frère na biso, baba on se va doit kitambo, kasi au chemin na on a minute sur la maman chemin na Thierry Sainté. On peut mi au Stade de France. A beta trop mingi no balikambo CV moi c'est balikambo CV pour moi salanga tcheka lo ba tu vas comprendre de tout ça la contexte émission on comprend ba tu vas comprendre ça contexte émission tout ça émission tout le CV moi engala masalanga tcheki to beta ka Stade de France on comprend et tout ba Stade de France wana ba bazala raté puis Stade de France ils ont après 50 ans. Après 50 ans, Stade de France, tu iras au bêta dans la maison, mais on a dit que ma patron a quoi naï. On peut mais regarder Stade de France, ma patron a toujours moi dans Moussala. Mingi malobéa pas naïo. Ma réponse est pas là. Merci beaucoup Mokondi Choumen, babi chef Namoda. Mais n'a not pas Thierry Sainté. Thierry Sainté bunga. Bon, ils ont bunga té, ils ont la mentalité bon. Habitude des éducation, habitude des éducations. C'est Sainté avant to kota na nyonso, perception no parcours na yo. Parcours ezama mulai, ya oloba mingi ezata mususu gênant. Amoni bato ba yebite ba welelaka, bato ba yebi ba welelaka na bango te. Yo mo lobi ke na bunga. Soit que oluka kité, moni kisiko komo luka, nde na monani. Pas miche, tout ça clair. Et loko yo ba dans les besoins ils sont intéressés, il faut affronter ti place où ils allaient. Ah, ils ont déjà siège Nabiso, place où tu vas avoir concert rebellé. Nabiso concert rebellé, et pas à Grand Étienne, Nabiso est sympa, elle est vraiment gentil. Et puis les pauvres, avant ça va répétition, il y a des séances, il y a des activités, il y a des passé King Kester est mené, on a passé sous hommage makasi ala vraiment grand yem tatika isiko yo avant biso to découvrir yango apesa ngo elengi etika pe ne elengi nango tokotika sentiment ne be babongo te Thierry Sainté okenda wapi Thierry Sainté mo betoyebi Thierry Sainté osala mamba minene na koloba otika ba devoir kutu même na ba église koma po ba yeba ke oyebo beta Sainté fo beta elo au moins ya Zénith o Thierry Sainté au beta mais ce que Thierry Sainté wana Sainté Nabi pesa parcours obi parcours zamulaye c'est quoi comment après avoir kolongwa po olongwa déjà maison mère non déjà oui olongwa maison mère mais après maison mère Thierry Sainté quoi comment wapi
Bon, Thierry Sainté se bat toujours seul. Entre les mains, il y a ma vie en parage. Mikolo makasi so natangi makomo na yo mo se retrouver te. Ozomona naza na encadrement na bango on a osala na bimisa œuvre ya sika. C'est bandi ko bima. Mais le comme ils en ont exposé te peut-être bato belino ba comprendre ngote surtout ba mélomane o ba yebi vitesse ya makamba ba wenge ba vitesse ba parcours na ngane na tamboli. Na yo préparer le moment ils a vraiment bien encadré. Ils a vraiment produit moko boye ils ont la déception te ils ont ligné moko ya bien vous allez jamais déçu Thierry Sainté aza na rôle bandeni aza nuire te Thierry Sainté aza perdu te Thierry Sainté aza rôle bandeni ba mongo za mama castro ya ko situer yango. Je suis toujours dans la musique. Dans la musique, mais au changer les côtés. Bon, ils ont changé côté, ils ont vérité. Ils ont changé côté. Mais moi, ceux qui a six primaire, certificat, à six secondaire, on a un diplôme, à six université, brevet. On doit comprendre, ça se passe comme ça. Nos vieux, en tant que monté, puisqu'on a l'équipe n'a parcours, il y a ma casse, on a quitté mon dinoté, nos vieux. C'est un talentueux qui a quand même la pression na gaz na zomona naza tam susu na kolo bandeli nini c'est un monte qui a ba vie no ya mo pe ba kamwa ba vie ngolo ba net vie ntuni ma vandi be yatala sento ya yeba senta kima musique typique akina na musique akina bokoko. Bon, normalement olingo fongola ngote sente azala suna ba musique oboyebela ngote akenda na ya koma na ya muta bambonda mama omoni yo sa musala na yo nokuta ipe bato dia basa musala elingolo bateke so yo sali ba olobaka oleki bango so ba oleki bango po tango so bango batiki mais bango batiki te ba osala ndeni yo oleka bango do ozaka na sima na bango. Il y a des vieux, il y a des grands qui sont devant nous bazali boso na biso photo landa ligne ensemble de yango na kozala mutu mona ko tatu na ko dépasser ba langage te na ko dépasser ba maloba te ki na loba trop mon frère propre a uti ko loba ke non te a uti ko anoter Thierry Sainté loba mingi Schumann a binga bien to koliboy to beti ba nini ba dame ba biloka mikemike ba bill o ba biloka mikemike ya Thierry eloko nini sala olongwa na musique typique okende na bokoko. OK ils ont enquêté yo ngana ye bango eloko ni poto yebi ke Thierry Sainté bozali no mo ba boganga Thierry Sainté motika no babilengi wana okenda no eloko ni on trouva mieux kuna ke place ozalaka au moni vieux conseil au moni muto so oza crédibilité oza mutoté même na banque oza ba mbongo ne belé so bazo crédité oté au moni oza faux banque faut toujours crédibilité ezalaka. Je fais partie du groupe il y a Mounene au Congo et le monde entier le Belaka. Je faisais partie mais je faisais partie pardon. Ozoma na groupe mo ya Mounene au batwa mona ka danger ma communauté a danger. Mais il y avait aussi des problèmes moko qui des problèmes sociaux, des problèmes internes. Des problèmes internes. Voilà, et ça babimisa ngo boina TV ça compliqué. Télé matisaka et puis ekitisaka. C'est pour cela tant que moi qui n'a en réserve, il y a des réponses na ngai pour nous répondre. Thierry Sainté qui na maison mère, a toujours intéressé na maison mère, même pas si maison mère zaiko même, je suis toujours intéressé là-bas pour na ba chef to benga na ba secrétaire et ma sekema yobiité. Pas Josta, pas José, yobiité. Yobigavé bomba, c'est betam sur Yanyosh. Maintenant, papa José, vieille sangable, petit nangai, vie du nez à l'angoisse. On comprend. Il y a nos awana nani modikilo à Longwe. Bon, je suis informé, soit que Nazaki sous-informé puisqu'il a eu un déplacement, mais avec ce qui porte nayo, ils ont ouvert. Na wengi porte nous ouvert. OK, jazz n'a pas notre travail, na papa m'a dit. Il y a Jean, mais
Maintenant là, il n'est pas avec nous, à souster. Donc, ok, jazz en montant, on s'est retrouvé place. Ne peut plus que ver si ma voix koye banga, na yebinga tamsu na ba 2 chansons, 3 chansons. Mais na ninité à la longue té. Moi na assisté bango aux arrêtés. Ya Thierry na kango vraiment belete na on gaba question so ils allaient un peu rapide parce que vos amis balé na chef chemin mais ebi ya Thierry lelo ozana orchestre nayo on a rôle boza leader groupe ozana un groupe nayo okoma leader kuna po continuer ka ko beta santé. Oui, na beta te poane naza ben invité na ngaso ba nga Thierry santé. Je suis obligé de défendre mon cause. Donc bah beta le sonzembo boy. Beta sonzembo boy. Na ba nzembo mususu Thompson on le bakeno te artisan na ngai azana près na ngote. Naza obligé de intervenir même si pas ça. Tant ben invité na bazara déjà na 4 espaces neto beta concert boy. Pour un concert awa place de Vandi awa 14 février c'est un mardi. 14 février aux na concert to qui ne bon mais Thierry Sento comme président. Oko beta pe santé, oko beta no pété. Au vanda au po les qui déjà aux adana ba musicien au ba beta déjà santé. Mais analyse nino salaka par rapport ya ba clavieriste mususu. Sokozo mona bazo beta na orchestre mususu. Yo analyse nino salaka même na maison mère. Bon, on moni ko traiter mon na musique les arabiens té. Ko juger mon na musique les amabe. De la forêt mbabon. Ba jija toujours na pembe na biso na ba artiste ezaka son. Moi ça nga nzembo na na yoka kiango. Ça bien. Vraie chanson. Mais alors ça la commentaire ni malé mais le but so za nzembo alinga ba no finga ba nzembo mususu po nzembo nene bima bien koleka ba nzembo wana. Non, à protéger pe amitié na à protéger pe à protéger pe odage. Tension. Osomona azu chance à Tchenzembo nani leader na biso nani fali pour pas pesa kié à Tchenzembo naé tant déjà leader en Nzembo na bima c'est que à contestant proprement osomona na ba clavieriste ndingo tununga question nayo songa na komi ko pona boba ona otika ba lo balangani ante tanga na poni ba obaza na poni ba obazo yate or ndeto salaka page même na bale mato banobeta masolo ya bakingandi leto kolona bakingandi na musique peza bon nga ko pona nga déjà eza lokwa neti lomo eza difficile eza difficile nga ko sa choix te mona soit so eza télé te na sa choix mais na télé bo ba ona oponante ba mona nga nani c'est que ceux qui ba clavieriste ba oyoka au secret no ezaka nini po biso ba même na musique no boyebi beaucoup plus bato bazalaka même ba leader na no bazaka capturé par ba soliste mais guitare c'est que yo vraiment au tara bango no so batia boy oyo kanipe oyepe ne lo mobe o tika pe manzaka et comment peut-être devant ya mutunyo so c'est que secret no on ezaka nini po netka yo kana no pe souter mutu po ko za no pe clavieriste donc les qui n'ont ka bongo et les qui n'ont ka mu pepe yo secret no on ezaka nini bon secret na ngezali yango oyo lelo place on naza o ba ka mbeke po na ni o tika typique o tika international po beta national soit tu beta tradition tu bien folklore ozomona eza secret na nga ya makasi avant na comme atypique na utaki folklore avant na comme international na utaki national on comprendre ne tu vas joueur professionnel musicien artiste professionnel artiste international artiste national ça se passe comme ça ozomona donc expérience on a za nango eza mingi na tradition na yebi ko bimisa ba son mususu oyo musique ti son bato ba betela lelo ngam na salion na créer pe son na créer rythme olo ba zénith tant pour na yebi que tant o tcha commenter olo ba pa dans les genres mais ngana o compter rythme na o compter innovation na bakisi nini na kati loko o ezalaki te na bakisi son mais son wana na kutaka ngana kata synthé ngai Thierry de somme tabi ye kingandi sente aza kingandi sente te aza kingandi clavieriste
kingani donde zaka masalanga zila masalanga zotanga la musika na de Peggy Sente wazaki pa ya Ferrego là Peggy clavier ada Peggy Sente te mushebe shebelele ozoka mambo Christelle Kumate eza ko bomate eza réalité donc batutu bazaka o ngai Schumann c'est dans Sente ngai o so nano boye donc bazana bongo te baza bongo te ah bon ndende na vana Schumann boye mbona na obenga Schumann mais côté musu no lobaka non te pato doyen alimbonda aza mbonda te aza mbonda te alimbonda aza mbonda te ala doyen mais bobenga pe alimbonda les choses sont compliquées babengi yo kaka ça se passe comme ça de faut tu opposition eloko moko boye o s'imposer na ta moko boye que dume beta ke telo mo beta ka mbona pa mo tebeti c'est quoi pour na yo oyokaka ba sente vraiment et la ressource na maison mère to ba côté sente côté ekufa na bon babi ne sous-estime pas les choses parce que eloko mukena mukiliza raté eloko monte na olobaki sente na beti mabe nze mona ba beti on sente na ngeza kitoko te faki ba benga na beta de nga wele intérêt na wele intérêt activité wana te peut-être y na déplacement ba nga bazonga ndeni ba nga ba atteindre ndeni nenge président fallait à gauche le bien à droite on comprendre le quoi zate o ayo yemba la nze muno ndeni mais andima ka oyemba mais comme na moment ngo asa sur place te siko le ya yeba tamba yokisi ta mutu nokutu lifago yemba moyemba kite ou falo beto beta kite ta chéri sente bon ngo yango ta na yoki bona beti sente mabe siko photo ke bandela ba na cha sente bien mais le mo pe comme ça batou oza combo chéri sente mais un certain moment na maison mais comme négligé ba comme na banka mingi ko voyager na igo ba comme na mingi opportunité igo par rapport ya yo moko vraiment kolo mouvement chéri sente et ça qui dira quoi homoni activité ou bien soit créativité te voilà na quelle bande à part au lobby que non na comment le roi net négligé tant tout bien le roi touche comment le roi va toucher c'est là je me suis pour rater na au indiscipliné ça il y a des choses qui arrivent comme ça peut-être voyage moi les gars qui nazaki imité tant zongi na koza pe na tant na koza pe pose za mutu homoni ko beta na wenga na fo leo tonda so on le nzoto te yango kimo kina flako on ne peut pas tant que la samba be kalelo to que la samba est-ce que obeta bayaki bazana posit bayaki bauti Angola bauti par-ci par-là ba tourner à Angola dans même na samba otala ke so babo ya manga non zongela ya Thierry merci wana siko na epa ya Schumann Bunda babi chef na kata mouvement et à président fallait pas même bozala mouvement on dirait te sobi chef donc chef na da grade chef faut ba kolo mouvement yo la kolo mouvement et bosco président fallait patronage El Marabio je n'ai Schumann kolo mouvement ngala ko mouvement na parmi surtout ça ba cofondateur te ngala ba premier soldat et puis na premier soldat na quatre orchestre de seul na kolo mouvement le place ça na elle cap au place ça bien wana soldat des fois des soldats makasi donc maramono ba o na raison pour marcher likemba trésor et bien moi na beta mingi kambwa CV moi elle ba CV nanga il est ba leader rebelle na bet moi makambo ba o so ko na ba net ko ba YouTube moi là ils ont un polémique parce que on a raison et on a beta Stade de France na masalanga tiré c'était en 2011 il y a le 11 juin là le 11 juin on prend wana orchestre ni on pas elle capte pas champion d'Afrique mon conjoint mission ça Congo les tous les musiciens à part Masalanga Thierry nganga na polémique aba fali poupa aller tous les musiciens voilà selon yo selon Mokili ndenge lelo na génération fali lelo na studio obongisi aleki yo le baleki batuto la génération na ye génération pose le tie na pose o tie to ngé comme ça na seki aleki na papa ya Thierry we ranson aleki JB aleki Kofi tenga lobi na moi papa Kofi na ndenge musique a koko na biso on pa ndenge musique lelo ba mfali au sala na ko kota ma vie rambote wana lo ba na ozala no leze
on fallait au sala et no ba CV nanga il est ba leader belé pour cause ministère ya ba vie au tangi wana ozu ministère fali ngai chemin soldat liboso on prend master trésor likemba marché on prend jeune mo walugala na ndenge na ye ya coopérer ndenge wana kotuka mo muke alugala na ndenge na ya coopérer ndenge na ye ba jalune ba lega to ça ya tana ye laisser autant on prend tout son pour na champion d'Afrique na Congo mtali fali pour pasati pour na génération na ye jeune artiste oyo atamboli monde et puis oyo lelo ana studio d'enregistrement yaye o tena ke kota na ndia yo na ke kota na limete o na ke kota ni siko lo boma bino batafali elo boma bino ba misa fali so ba ke fali aleki na kuna génération na ba tu peux faire ba otala bi ta jeune wana bon faire le capé na oyemba c'est que rose 5G mon ko répondre na question na ti na do bakala ni mo clé tambola tam sa micro baladère biso 4e année yango notre bista pas original vous a plus de 16 millions de vies ce que tant oyoka ke baba président mo baleka président na no yemba bo sala no ndé et makambo na Guinée ba bien ngoti makambo na Uganda ba bien ngoti makambo na Cameroun ba bien ngoti makambo na Côte d'Ivoire ba bien ngoti bamboko no tengela o sozi ba mission musi ongo comparer bona champion d'Afrique ba yebiete azakwa anga chumen azakwa anga chumen na CV on prend tant ngo chumen ko kota na marché mo Cameroun chuchu na mbonda ba obelanga on prend pour bambo olobi wana ongo sa comparaison ya channing zoara zela service et ko les romani ya Congo les service et à plus de 9 millions de vies le monde de quoi ça atteint tout ça qui n'ame pas même un mois plus de 6 millions de vies 6 millions de vies pas même un mois 6 millions de vies biso lo balikam de ko ça até obeta le bet na net iTunes fali poupa obeti YouTube fali poupa o vérifier est correct biso beta te mon lelo ba misère Congo ba mo salaire ba mo la trace Afrique to trace urbaine et puis ça a contraté so tie musique non aussi gêné trace la digital et la TNA et la CBS et la TVS donc il est comme émission il faut na tie musique na trace pour trace et puis ça a contraté wana komo lo babongo par rapport ya pour mon baninga ba côté parce que zakil boso biso ndo le kana trace biso ndo le kana trace ba on ba le karaté ce que ton monde baninga ba ngo leka no ba mo changer malobe comme trace ça lo kwa ka antenne trace ça ka bu te félicitations pour na moni question au pays na moni place outil lelo e babaki fali featuring ba dono boya featuring ba de featuring eza collaboration wana boyaka ba to boyaka lelo kangi bango papa kozo banane baboyaka o baboyaka na kota konde po jisite ko mali ko makabati otanga kombo po ba profiter ona oloba oyo place le kwela muto oya yebi on prend lelo koma baboya fitting eza nini fitting yani lelo na Congo Marshall Kemba a sa raison et puis que lelo tous les missions ma faut fitting na benda oyo na bend odo tutani poto sala fusion mo bien poto texa culture na biso on prend lelo musique à Congo mutana bâton na fali ba 3 ans yango original type ne le original le to musique qui na mele qui na donc ils ont betaka ba coup de tête est-ce que oye baki na bande susu fali poupa na Congo na musique congolais mutaleki azati te so yo moko zo contredire olobi na génération na yeto ba mission congolais en général na te bango nyoso aleki bango nyoso tous les missions Congo poso ngena génération ke mabeli tous les missions Congo poto beti nyoso poso combattre te meso beta Bercy to leda monga Bercy kala donc boleki ba papa chéri boleki ba wera boleki tout na olobela moi muto olobela fali pour lokola nga zate na Congo po o asala palanga tant su balidem so tanga na boyi bango te bo sa ngo palanga te ba misela bango pe ba olobela o ya bango ngalo baka fali pupa aleki tous les missions Congo à part masala nga Chumen Bonda yo ebate bogangela pe trop bas mamba ba CV bogangela pe trop mamba ba voyage mais net ka ba mission pa fali ngo boye bana te et quand on les cas et masanga tchèque chumera a oseni moni ba héros dans l'ombre o ba ça biso de été surtout que Côte d'Ivoire o te beta biso de net dans le programme le 14 février na Gabon et que na ba passeport c'est kota na visa c'est bima et to le belango te bo que c'est biso dira contrat mo boy o beta dans na fête mo boy dans ya tanti liboki le 14 février pas de la quitter o beta na 2009 ou 2008 près de la culture, il y a 11 000 personnes. Et l'orchestre au Congo a 600 personnes.
600 personnes paye à côté na kati ya 600 personnes ya balibanda nana abanité ezobeta bien te na kenanga biso ton ça paye de la culture place balela papa wemba moi place balela papa wemba yo paye de la culture to beta rango na kati ya libulu to beta rango ya 11 temps sur bato beta babi ya la 11000 places on prend esplanade nango eza normal wa neti moi martyr ndeza libanda place balela ba ser mari misamu place balela ba corps ya esplanade nango yango wana biso le beta esplanade to beta na kati est na kati ya salle wana paye de la congrès place incroyable talent salami eza 3 ba beta paye de la culture bien te paye de la culture eza salle place la papa wemba et na paye de congrès na kati ka ya paye de la culture wana et na esplanade. Mais Chouman, au moins que à part Kiname, au Chokobima, Kiname est entre Kinshasa Paris. Il y a tout son Kiname, Kin Panama, Kiname, Kin Paris. Donc, mutana Kin, mutana Paris, bah tout disons mutana Kinshasa na Paris là. Et toi et moi fusion mo bana Kinshasa bana. Mais au lobby na ba génération, mais bana Kin bako sabangote, Kin bako sabangote. Mais bisono surtout tu koye bake, ba tout au bolanda biso ba tout bake. Un certain moment, on aura pas un certain moment mais jusqu'à maintenant ils ont orchestre moko on a reçu na rotanga combo OK Kangi Poto et Kangi Kinshasa et Kangi partout dans le monde yo posa oye bango ba binisi batu ba beti ba rumba ba binisi batu mote bino bozaki absent te mona ninga makambo ba pour na aux États-Unis aux États-Unis pas même 45 jours na kokisi na kinte moi makambo na États-Unis na tiki Robinho Mundipu on a Kinshasa na Denver pas Joannis c'était toi on appelle ça ba balmain on prend masalanga c'était toi Joannis on prend na kacha carne na okaki Mundibu et puis na okaki frère na ngai et pour le banga bingo petit frère na ngai déplique déplique puis okaki générique nae wana donc Mundibu pour ça na Mundibu lesko na potoka lo bien so za na France autant na TV wala ça en France au monde que ba ça mise congolais le na TV na France ils a fallu poupa Kiname na Buba na Bedezo on penga ba makambo oza clair yo kika ba Mundibo yo kai ba nyam sute ba tenga ma yo kai te ngai na aux États-Unis na zaki na jeune to no États-Unis on a fait 5 jours to betaki na to kite na Washington to beti le 5 na New York. Le 25, tu es à Denver, Colorado. Le dernier jour, les 6 photos à Kinshasa. Tu es à Los Angeles. À Los Angeles, tu es à Hollywood. Tu es à Michael Jackson, dans Center. On peut parler Michael Jackson, Nicolas Prince wana. Donc, peut être ba print ba Michael, ba Jackie Chant, ba Whit Smith, ba sala ba print na bango. O kinda au lieu de biango. Toma bisanga makamwana nazo ka ba Mundibu, nazo ka ba frère na ba ngaso ba ba petite, frère na ngai déplique, moi générique na wana Africa. Africa na talaki yango na yoka yango masanga tsena kataka. O na o tengla na habité. Pona Congo après Fali masanga tiré center après tiré center Robinho Mundibu après tiré center ndeni wala te au moins so mo sala ba sentiment masa na tiré center akenda na alonga na musique na bino musique typique ça ni je suis en train de travailler maman na Congo à part Fali donc yo tiré center mais mugazolo bana motema na mobimba on a qui sentiment qui master nem te yo bisa yo atayo moko vraiment so na tsangi Thierry engalo beta stade de France na Thierry et beno baba leader de sokole o masana ko mi leader et moi émission o mbat bo talango na tali sa émission on prend moi engalo beta stade de France na 2011 ba mise belé balé ba leader ti masanga da aller da leader pour masanga kina mikili bosolanga et masanga ki mikili bali na obeta banini on prend mais na rattraper masanga on prend affectionner rakati lelo ni arabes on ba après Fali ils a tiré santé on prend muke dozi lek nanga Mundibu na frère nanga déplique on se tikali donc habiter na temple na ka musique na moto pona la makato ba mama ba Denver ba et Colorado place muto modi kimba banda abanda ni na e ni na basket ni on a score comme coach une équipe à Colorado na États-Unis
Merci beaucoup. Bino mo bozo rabama mboyo. Babi restaurant ya munene makasi zala kaka moko na Dallas. Restaurant Yolo Izo chez Marichal Suivé. Rachel Suivé mon ami. Restaurant zaka moko na bo Sainte Trésor Ilunga garçon logique. Et puis à toi Sido Bilele, notre oncle. Et puis na bo Sainte Mikobi, Gino Mikobi garçon ba fossette. Chéri Sainte nazongelao. Chéri Sainte ya chéri tongo vanda kasiko so balobi lelo elo mozo le kana France wana ba bengisi ba clavieriste et puis à Congo babikaka Chéri Sainte lokwa yotika ba balongo be otika ba print otika ba print non au sala pe mingi na côté ya clavier babi yosko za ibenge poni la psoka ka 2 personnes au bako matakuna na festival wana Thierry so vandi vraiment na ba orchestre no soit kazaka pas que seulement na maison mère pas seulement côté nao babo pona ka mi balé na Congo so vandi vraiment au pona banane ba petit na ba massa na nani vraiment au baké au vandi botale oki manzako obité massa au petit abetaka. Bon, normalement, et là on est passé en sélection, surtout match aux autres, match international. Et ça, ma sélection. Même Ibenge, Nengazawana, jamais pour jouer sans à ton opinion à jouer wana. Jouer en fan de Magenaza prête, date bobo naza libre. Pour moi, donc pour jouer au tavan à l'anda, on a vraiment ça rien, à n'a que pour naï et ça raté. Joueur toujours face à l'entraînement, face à l'activité, face à un club oyo, à la disposition nango. Les bateaux on a que ça la choix na bango, mais ce que là yo sanga que noté pour na 2 personnes pour la banane. Entre temps, tous ça va vétéran, tous ça va brigand, tous ça va colonel, la musicien colonel peut ba ali. On y a betra nga musique. Parce que mon a soko bike o vraiment ça compétent, o vraiment asengeli. Palmiche maman. Raïs azana si ma caméra aibi ke ngara motema malamu. So motema mabe na na moni ngote. Yango lo bana motema malamu. Parce qu'on a minute on était devant télé bo. So na sali choix. OK, ezana on a beaucoup de moment concours ngote. O monte na bimika fo coach. Fo concours ngo ya. Lereye. Nesi ko ngasi ko na zite na travailler na kingandi. Le on a né dans sélection na présenté mais faut ça déjà prêt oyebi benge azara déjà prêt ayebi question mat mo beta ma obena wapi na dana joueur na 9 na mo makasi na 10 na makasi net 19 mikolo yo ni qu'est-ce que bano na bien to yoza na sir na soda na yo ndetinga na oloba ke note so na ba commando parachutiste suicide commando suicide na obenga marché de Kemba trésor Scarface oyekoye ya na tongo ya na midi na pokwa aza prêt pour yebi que note nan musana ya sala ka yangwana vous comprenez trésor marché de Kemba yo yebi été au moins les autres bêtes trésor marché na yebi moi yebi masalanga maloba trésor marché de Kemba molinga ngana marcha monter puis na loba po na mutu na bossa na ba bien fait so mtasala malamu ko bossa na ngote faut reconnaissant mona leloko na kitambo comprendre na kitambo mobimba nga kinda à gauche droite pinga na pala batuté so na ota charité na ota vie na nga ya londa na ota vie na nga père na nga sabu wana grand frère na nga père na nga grand frère na nga po balinga nga ba pesa nga ba conseil mdaleki marché Kemba zati jano lukala parce que yo pe même question wana Choumen siko yo vandi boye yo siko vandi boye babi Choumen poni le kaka 2 personnes o babeta mbagangi saka vraiment loko wango bokende compétition na atana place mo à l'étranger yo tabanane tina respect no chano ba vie na ngala to babi na respect babi na boulot na boulot no chano vie na ngati le loza ya londa
Nani? Ya Lunda na macha monte so telle émission na tout. On a ça internet banda 2009. Banda émission internet. So zongi sango natanga komba vie o. Natia vie na ngana ya Lunda. Abeta wa. Aza nani? Ya Lunda. Aya Lunda. Yoka blumba ya Lunda basalete yoka ngoti ati wana pe yupo ça. Wana po comportement master na caméra sima comme ina. Tant sur reste ntako mo kamwa. Apo TV na Selembonda, faut TV na Djerba. So zongi muke na pona de na génération nanga, faut tia masa na Gilembonda. So tia Gilembonda te o tia petit na Gimanjeku. On prend na deux. On prend na de ponga na number. Na mona Congo mutalinga zati. Ya salut. Ya Thierry. Shumen Bonda lobi mutaleki azate na Congo. Yo utape quand même la orchestre de la maison mère. Te lobala biso Shumen vraiment. Yo côté camarade non te po Alimbonda pas vient na o otemi ma Shumen na otemi ma Alimbonda pona yo vraiment. Siko le la Alimbonda za vient na ngai. Bo siko Selembonda. Yo bi Selembonda. Te bon siko Alimbonda camarade no kasi. Otemi si bo mi balé vraiment. Na o gangi c'est donc on a pas panja. Vrai chéri. Au moins na peso valeur na yo ndengoza na émission no ça propre et puis balanda on a ba niveau il y a des colos. Ah te kinité. Ota kinité. On doit envisager kinité. On va envisager des libanda. Et puis libanda ngo ba ozo se respect non, j'espère. Bon ce qu'on là yo ba no wele la que noté Shumen a s'imposer. C'est bon, Shumen na Mbonda. Brekete. Kassit. Ozomona siko. Ezelo komo eza kakate. Te bandela no loko na. Mais c'est pour qu'il te go plaisir à ndé wana. Bandela no loko na. Ozomo. Tala. C'est bon nini. Filimaka. C'est bon. Shumen na Mbonda. Brekete. C'est comme tu yoki ba barimbe bimiona ba ngongi wana bima wana na se wana. Wala siko kibongai. Ngaduro ya mutu oya ngana muta ya nature authenticité ils ont ya tradition naninga babiloko na leke balikembe wana zela ya zana zo sile maloba na ye siko popona yo ondima Alimbonda makambo foto na pesi na ngali de kitambe kwa nato to kunjili on point moi makambo yo Alimbonda frère nanga Alimbonda na tambi taki muni ngali na bana ba mambasi na beti to chaka type moko na tia bona beti oza se na bona ba sif na bona otanga banini ba ombebele na tenka original plus de 16 000 vues et puis 16 millions de vues 16 millions de vues au total à Lelo Kinami et a plus de 6 millions de vues na ko mutu moko ondimaka aulu na Mbonda aulu na Mbonda komboza oyela ondima aulu na pelle ku de kotimbala moko omoni banga komulanga chouchou ba chérie mwenda ndo zwingati omwenga ndo zuga Shumen ba kombo na otangela ngo na ba beach na wangola ba beach ba braza na wangola ba recevoir. Parce qu'on a tengelo aulu na Mbonda na zala pa ya président Ferregola oui aulu na Mbonda oui ona yezongiranga ti na zong suma mukina ya mwa bagage rampa ba kombo wana moninga so zwinga bien so alongo linette à part la ligne so zwinga boka o mona papa o to mona ya ministre moko boeto jumo bo atanga na ekatanga ka ma musique tondeni on prend jumo benga otanga yo ma musique ba kombo otangela nga wana donc na ko ngopa ba masala nga ba recevoir na ko ngopa ba beach na ba aéroport so mtamili mutu mbongo yaka nini na ko ba kombo siko mutu boye de ta ko kwesa kuna nini mutu boye de vie disita kombo sai kombo ya mabe kombo chou o chamba u on prend ou na tengo na bota ngutu article ya so lente so aya so article na habité on prend na ite so article nga comme na Shumen na tanga kombo ba on prend bongo Zulu Mbonda wazare pa ya JB Zulu Mbonda lui c'est mon frère abeta batib nae na oka tu beta pe bon papa chéri on a frère na to matin on t'a vu moto qui Guinée to fanda ko chaise moko ce que ba ke Zulu na mokonza mo ye mkonza na bango bato ba Mbonda nyonso ozo ka ke ba explique ndenge nini ye mkonza na bango to te ba Zulu te ba petit na biso ba nani to baza ba komo ba défenseur ba komo ba kamundele ba nani baza ba komo moko kotima mbo te au moins ngala lo ba te moi je ne parle pas normalement
soki ozo oyebi histoire te nako toucher ta mamuke naza quand même mutu moboye atana lobaka te obetinga mbatana oloba te oya tanga Yesu te obetia na tikiliwa soko betia ngabe na zongisi soko betia na buki olisu ninga na rande on est formé comme ça so ewe na qui gangster au moins na biso ba gang so na ndenge église to kina ndenge église tant mutalobi ke non ngana za mu konje na bango yo sala square fort au compa ouais aux CV et ayiso eza kamba CV to bandaki na CV so zi ndenge to bandaki émission to bandaki na CV biso ba tutu ba kanda makasi ngando mwa na maison na ba tunyoso ba banga ngai ezala mutu mota lo banga la banga ngai babanga yona nini sikoyo motema malamu ngana nango babanga bamona motema mabe na ngai pona za mabe koleka na ye moko oya sala ba formation ya bato ya pesa par-ci par-là les grands des grands ozomona les grands des grands les beau frère na ngai ya Noël ozo comprendre na zaka malamu ata mtu senga mabe na oninga ka isa malamu po soki ngapsu na stesu mabe moto comme volcan et comme moto moko peli à l'occasion des problèmes à l'occasion de rien à l'occasion des problèmes parce que ngana obenge chemin na mbonda mokonza wa mbonda chef ya équipe wana chef ya équipe wana chemin to comme na soko ko chité to na soko yana ko chité mais to ko tane 2017 au besoin mon ndako bien éduqué. Pourquoi pas au salano kaka au salano ba cesser les faits na bato pour ba bi chemin net ka rankine belé na bato. Yebsa na orchestre ni yo solo na ba musicien na bango bien. Tous les musiciens congolais sont là bien na ba leader no sa Congo. Pour ba leader belé au bazawana mingi ba bi au chemin pour na sa pe succès moi kala. Nga utika le lote parcours ti ba kibinda bani. Donc so no bien na bato belé. Ba leader belé ba binga. Ba binga ni ba bi ke garçon pas sa pe succès boso na biso. On passe à succès boso na biso. Moi surtout tanga makambo à Barcelone, otanga mama bwilu te. On prend moni surtout tanga à Barcelone. On va faire pour ba Real Madrid. Ba leader et belé ba na Congo surtout tanga ba leader, tout le monde a déjà Raza leader, Fer leader. Moi surtout tanga makambo ba Real Madrid ko tanga makambo ba Lufunda te ba Dragon te. On prend pour fali pour faut checker ba Real Madrid. On peut Real Madrid ba Barcelone. Ba wana yo classé bon wapi. Ba Lufunda ba Mama Bwilu. On a ba Madrid ba Zekadi ba Real ba Njadi on prend. Yesko ba Real ba. Real na kuna rotia na ti fali no numéro 1 pour mutaleki na Congo. Là te Sipranjole makamona fait la merveille. Mire Kabuya na Colorado Denver ay makamona olba. Marché likeme makamona olba. Faut chaka fali poupa Uti papa chéri, uti na vivi na so tchone, uti so vina so rambo, uti masala nga chéri sente. On prend. Et moi maintenant otangelo, batumo ba CV so tanga ba Zekadi ba Mabwilu, on prend la place ba. Nyo c'est que ba Zekadi na Mabwilu. Zekadi ba Mabwilu ba ti Dragon te, ba Zekadi ba Mabwilu, ba Njaki Mwena, on prend ba Atek ba Lufunda, ba équipe ngale moya kala. Osh même dans ba son ba CV. Na tamboli 4 coins monde nga na masala nga chéri pour moi ça era bête qui stade défense au Canada masanga bête nga coup de tête na Canada kenga na bête coup de tête aux États-Unis on prend ya bête coup de tête na Canada nga bête coup de tête aux États-Unis on prend et non ba CV ils ya ko lukate ils a planifié bien taille on prend Mireille Kabou ya makambo na loba Yannick Messa masanga Los Angeles mago ça masanga ba ko salera so ka masanga na Los Angeles mas bosse so comme nani Rafingindo na la Boston Lamborghini vert wana dans vidina préféré na on est bien on na tambola na matango te ka shubaka na aéroport na 2015 na Boston wana pour que Portland bazala ki wana côté na site ba VIP na côté ki ba mas ba collègue na bino ba concert na bino ba salara ba site mona bino ba VIP banini na mas na ba Dallas banini wala maiki bo sur la bien te kasi chef on peut c'est déjà programme ça le 14 février champion d'Afrique ntasi bende la musique à Congo na presque Canezo Beta na Gabon le 14 février le 14 février
Mireille Kabou a des longues jambes. Vidi bak oba au côté na net. Ba kiti so kayora Mireille Kabou a sipé Anjolo. Masalanga fait la merveille. Madina Djobonke na boaki staff à Paris. Bana kitambo à Paris bolela chuma na boaka binote. Bo soutenir un peu la mise kitambo. Thierry aza ngakute. Thierry Saint-Aza ba fila ba sele ba yali. Bo soutenir na bango. Ngakute point déjà joué. Ngana zoate. Ngana zoata to betana na champion wa masalanga pe après champion d'Afrique fali pour pela Thierry. On peut pas soutenir peut-être Thierry. Pour ngai ta soutenir nga et pesa pena. Bo soutenir Thierry ba fila ba sele ba Doudou Kibi bo soutenir bango kitambo bo soutenir vraiment na kitambo on peut soutenir vraiment na kitambo Mireille Kabou na bandé sur ba masala nga tous États-Unis ba kukuna de Dallas 00 243 99 encore 92 511 na juste na français normal 0243 99 encore 92 511 chemin na monastère de France nga loba o nga salaka so vérifier au monde na ba te pona loba rabwe na loba te pona et sala ba du pas cité na numéro na 00243 99 encore 92 511 wana ninga ba France na zongeli susu 00243 99 encore 92 511 chemin na monde Stade de France na benga Stade de France pas matina preuve so Betty Stade de France 2011 Betty na obima Betty Zénith le 2 janvier 2010 na obima so Betty not tremble Betty so Betty Olympia le 7 avril Fali Poupa Olympia chemin na mbonda so Betty na Dubaï soni otambo na Afrique Abidjan 2000 combien nyonso na za pour CV na ngeza bien tracé donc bien taillé champion d'Afrique na Congo mutaleki razate mutosa fier en musique à Congo di banda ba kokayote quoi véritable trop na tchete ba testo fali ça moi rumba mo binti biso bien te arosa la fois c'est le bien à nos studios na studio na mite champion d'Afrique na studio le biso to niata qui déjà ba bandi ba chant ya on parle la baker après baker parle les chants après de ça bon générique après bosi ba kasna mite na juin bo album international fali pour paiso bima na ndenga mystique a formé bo za borabu bor ya Hercule pour abete pe na Hercule deux autres états ba sale ba ki na Hercule pour ezo makala troté donc venir beta bana gitambo bo soutenir ba artiste na bana gitambo pour na lelo bolele la ki tourna la ngamote ba Papi Douki yuna Sandra Emi mobala Sandra Emi Papi Douki ya Sandra Emi Iska Alenjo ya bofana so Jean Kasusu là vedi bolele la trop chemin na bonda Stade de France yo vedi bolanda Congo promo trop quoi Congo promo nde rafingindo quoi natike pas masala na tshisi merci tozong sa micro pa ya Thierry pesa programme na yo et puis liloba na batutu bazolanda yo bon na pesa na mbote be na rafingindo vraiment initiative équipe propre équipe bien normalement nazaki na peu prêter ya ko tinda message surtout na bino bat besoin musique mais comme insistance et puis na emparage na atterrissage et c'est vraiment urgence et on moni na fréquenter peu émission patron Raf bambote belenza ba accélérer o izangi continuer musalango pena bien la maso bazoboya yo ba comprendre ata un jour pour biso ngai tirer sentena ndemi na ngai naza pour yo mais quelque part oyo ko contribuer contribution na ngaka yango yo ba vœu ba meilleur vœu pana yo 2017 et puis na famille mobimba place aux awana na bana mama na bango équipe na onyo sozana ba on a équipe ya kisasa tozana Pamela na moni Pamish na Raïs sima ya image batutu o balinga ngai mbote na pesi bino nyonso na pemeli mutute mais ba préférer ba kozanga te aka na mutu mona sambelaka mvuluzi kimbango yekane na sambelaka pour apexera mutu à vivre te na muti nzamba pemela mutu vite apemela mutu sentiment te gérer ce que ba sentiment na yo gérer vie na yo pour oser appeler la rafingindo wana na baloli page
pour na okende to bando chité ngana koma na folklore on koma nango aomba eza ya lelo te eza ya kala ba musicien bele pe ka ba uta na kati ya bazango lokola tension visibilité et comment moins compliqué et on moni singa que mutu mo a s'occuper na dossier yango na talaki ke nazana wenge nazana folklore ezo zwanga pe mutu na kobela pe baner pour que la chef eza kwa ngate faut lire bien faut la bien faut la bien so la bien to lire bien te za faux chef tant yo ça dia na ba difficulté wana bateau yo zio wana to bateau zakana bango ba s'en sortir ko comment na pesi mbote na ngebele na bateau baza kuna bino nyonso to na longoli mutu te oya za na posa batanga kombo na ye na otanga kombo mutu nyonso na oboya te mais prochainement ba bengio ba contacto na numéro monsieur Goya en tout cas vraiment na ko annoncer pe ba kombo ya batu na bateau ba bengo na numéro na za na batu na ngai ata ba soutenir ngai te soki déjà tous en contact to comme déjà famille to comme loko moko pour na ko reconnaître respect na ngai na valeur na ngai on a boy kotika kitambo ezaka ba shumen boyende chef nga vandi boy ngalo benge mokonza mbonda ti alba ke abane ko kenda zoya tozaka ba camarade OK camarade mso akasoka kaye ki camarade ekofi akomo ya kufonte yo akomo ya linga bandeko na yo akomo ya cholo libaya ba chéri na yo pa ko mutala ba misu mabe OK ce n'est pas ça de éducation soit conseil ya kopesa ba artiste o ba olanda lignée ba beta santé so beta clavier to yembaka to beta guida batela mbanga nao ko bouder n'importe qui te pour eko comme na bayo ya sima na biso po biso pe toza sima bato oyo ndeko na ngai apesa ngai ba conseil wana ngai na benga président Likunde Bonyoma Likunde Bonyoma poka apesa ngai conseil makasa biteri moi na vie ko keno précédé ozwa na yo ko luka ko envier pété poka yesa ngai wana ngai benga président on comprend Likunde na pesio mbote place ozali conseil na yo oyo pesa nga pe na transmettre ngo pa bande ko nyonso ya mokili miniti oyo na Congo posa la propre faut kutana kaka na bato ba yebi propriété so za besoin ozala ndengwana okutapela bato bazaka kaka ndengwana na pesi bato tumbote o balinga ngai o balinga ka musique ya Congo ponga nazana nga musique nazana nga illimité nazana na omi benga sans frontières président Likunde ayebi makamwana tout ba mbote belé place bato tout bazali oya monique moi des fois une émission bien moi manque mon bobe na manquer mon tout il a droit ya ko benga ngape asala ba remarque soit il a droit ya ko féliciter nga ko boka na ngape ba fleur number ezala onka ya mais au moins il y a pas cité 081 029 31 75 081 029 wana ya musheni mutabosa nga zate ba kataka 081 029 31 75 de ils ont par hasard ils ont bien taillé ils ont bien préparé le 14 février na ba vacances oyo barataki décembre barataki novembre barataki septembre to kutana aweza c'est un mardi to kutana awana belief space belief chez papa Etienne okuta gérant na biso junior azana et puis Joe Likuta ba oyamba bino bien avant que tungai na apparaître pour na spectacle le 14 déjà au le 14 déjà Saint-Valentin on est là et puis $5 na on a moyenne prix puisque ils a fait de fête d'amour merci soza baboya kiyo joana bozonga na soki balinga kayo joana pe ba relaxa bolingo parce balinga puisque il y a tout il y a des appartements il y a la restauration il y a l'espace et au bogoza la même place de vandi bogo na bino pe bogo lever na bino na nenge ça va chérie to voyager to kendo voilà quoi na pesi mbote na ba musicien na tout pour boye baké na zana groupe na quand même na koki kozala irreconnaissante na pesi tous les musiciens na o baza apte ba mbote na bango yango na ba o baza ba inapte pige ponga pe ta on a komaki inapte et lukaki ba pige nga mais ba pesaki tension ba monique noté c'est un soldat. Merci beaucoup. Tout comme nous sommes à Souka,
quand on Thierry Saint-Alobiti ce qui émission bete nobla libaku bolimbisa biso ce qui peut bosser pelek nango ba numéro ezawana ba ndeko ba numéro ba encouragement ba remarque ça la rappelle bien mais tant on yozo kanisa ko zo finga biso to zoaka oyo luba wana tant ba il faut que ça boete oh wana vraiment fait que ça la biso to zoa o baka il faut que ça la boy to zongo to latango pour te maximiser encore le musala na biso. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Totelema déjà chef Mibale avant to kabwana na botika na pesa mbote babi cote nanga musika wa pibipa ya zakuna na Suisse Amanda Feza motema ya Abebondo mon vieux bambote biska ozali et puis na bosanité merci na honorable JD honorable Gilde DG garçon il mettait et puis sans oublier Ricky et puis à mon frère Moïse Amba. Merci Thierry Sainté Nathan au Pesaï Bisso et puis merci Babi Mokondi Schumann Dambonda. Merci beaucoup. C'est qui plaisir. Oui. Merci beaucoup. On se retrouve au prochain numéro Tech.